Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Yaliboso pardon non ezabo les padres atikali kosenga mutu pardon te po asala mutu moko eloko te. Mambo pardon ezo kitsa barti sebele. Muta bana ma pardon na mona biloko nezo simba lisuti. Ozo comprendre ba pardon oyo na ebite. Nazo ngangati nazo prophétiser nazo telaka ba biloko na senti ba pardon monsieur bande bandaki. Omoni yeno mona mai musuta mswana na vitesse moko boy. Omoni tableau ko mi flou. Donc la musique nous a boyé na pesaka conseil soki omoni que non yona mutu moko bebana ozano les sous na problème ya ko larguer ba bombe te malamu sala non na ba parlement là ceux qui sont contre ceux qui sont pour abstention tout le monde est en abstention bana le roi film porno oh ba lianga mbanga ya ko bamba biloko mo ndengona banze mo ko bozo bomela biso misiro mona mutu otsa chapeau na mutu okomele bato king kesere mena komba bato king akala ya mo ba king muso zo bima ba king sans royaume donc ya ba king moko verbal na royaume nini na musala nini ya ba bamba lianga mbanga chubanga yo na ba te voyage au moni voyage Canada ba voyage belele kana ba orchestre tala ka ba mise so ba évoluer ba voyage muso zo mona leader azo kende donc abagisi na mbonga biye na ye ba musala musique ba bezu biso sa musique ba bezu ouais sankara ngana ko banga mutu moko te moni ba komo tanga na vida bango kala ya ba komo moko na ebiso c'est des gens terrés donc depuis Diego Kao nga ba ebi nga Kim Jong na senga na bino falo pesa nga trophée mo ya mona mboka que non défenseur oyo a épaté génération tout et au kala muta simara mutu moko bazo soyelo mutu moko ko lobate ko telemela likamuti donc opération na sala zo mériter moi trophée mo ya makasi donc le roi et ma loba kuté ma mo donc trop bassé sa makasi vous on parle le gars yo et puissance nga go binga na bambisa batu ba lampe top na babela bambi lampe top na babela au monde pas ba conseiller makam mais le docteur na gouvernement mususu soki na bisiko na venger batu wana na kende ko balusa dossier et uzala mabe. Voilà, bonjour, bonsoir, la Nabiso ya Congo Liziba TV, Balandi ya Kevin et Panda Lekechu. Autrement dit, les mannequins de Kinshasa, Naïsa Gibino, YouTube, Boutique et Langai, TV Bozo Nabino, parce que YouTube, Oyo, et Zana Bakolo Nango, Nebike, Moutna Rosalane Lelo, Yasepe Sarabino, Otarabiso Nabekran Nabino, Asepsano partout dans le monde. Pabia Kenda, puis Sakingai, qui c'est les Kimingi, Yamaza Romonate, mais tu reçois le Wana n'a pas si vraiment Bambote, tout Balinganga, Babia, Papi le roi, la carte limitée, formule Yasuka, Bilanga et Bayro, n'a pas si mbote, Yara toujours n'est qui mobimba, n'a monaka José Ndombe Showman, Penamoni Rosulu Piku, n'a moni HP Redo, Bamazara Trône, Papi le roi, le lot, n'a moni Soya, Willy Moucheni, Etolomoana Venanga, et Penamosonité d'Agili Weston, Dachichibola, l'autre Namahaus, Tokoso. Un peu makambo belé toyeba kenda puis pour na zomona na te peto sur la source plus likambu ya clip na autobima fautif to koyeba ndenge nezo évoluer ndenge zo kende awa na Congo Liziba marka usboni Pepele le Getchou, merci Mikolo Bele, vraiment na ebi Sabino nazala yi na se libulu o banda ko benga trop papa tala balobi boye yo bakimisa yo bango basilisa yo okendo abi na olo banabino mutako silisanga asi ya kufra sina boma e kala mutako silisanga salakate so moninga na do bimate ponga na zano donc et Laura Liboso, je suis un artiste, je suis le directeur artistique, il y a groupe cher, il y a grand chanteur, il y a Wakangi, Afrique, Mikolo, il y a les padres, pas le jouri, il y a tout le monde le sait. Sans coup de rota voilté, tout le monde le sait. Et puis voilà, on a travaillé, et puis tellement j'avais beaucoup promis que clip et Robima, et puis clip et Alagi. Rendez-vous dans ngalagi ezala respecté alors on a mon épona respect batu na rôle ou atena lekara na prometaka le rôle ba Christ ba Jésus revient bientôt et puis voilà na mona ki songa na Yesu tena no beta batu biloko Jésus revient bientôt donc na mona yo eza bien te pona nga yango mona beta ki ke non na beta nga retirada na se retiraki et puis voilà na fa na to concentré musolo biso donner au sala et puis tant sili yango moni na binga moko na benga le Getchou na lombango que non yaka mbango yo tuninga na leka na palais na bité mikolo nga na palais te mikolo na ngembo na flat les Irlandais et pas ya Freddy Ndonga là bato bazo mona nga na zo lala maka uza zo lala wazo lala fele te
on a livré une bonne banque. Il y a un moni choco frappant. On a là pour la préparation clip. Ils ont mis ma foi longuine au coca clip. Sinon, comme on va baguer, c'est là que bangenza. C'est une place moro, beau cadre, net au morning chez les Irlandais. Et pas il y a Freddy Ndongala. On a ça patron ya sikao poche ne boya dollar boya franc congolais euro ezo tambola livre sterling na lumbango za na kati wana dans les bons on kutinga na vanda boye merci pour le respect et invitation on a bengisa gi et puis yepe kutinga na cadre on a zali dans les bons ba tout ba tota la marque house na suspendre combo ya marque house combo na nga et comme Kim Jong premier on a za combo oyo wuti na mikilio biso no kendaka bamboko bisika to kotaka bato bayoka bisika bokotaka boyo tala boye botika Kim Jong comment bandoki wana Kim Jong te za président combat ya président Corée président on a esprit moko lo wa mobutu ninga alaka na bola imoko et puis voilà asala makambo ya moni ya sala asala nenge ya lingi makambuto communauté internationale boya ko contrôler ya zala bilo wona ti donc azo tambusa mukili nenge ya moni mukili na yo tambola donc Kim Jong na zandingon ozandingi wana félicitations na fautif to moni clip kitoko mais pourquoi dire bongo et umeli makasi bongo pour ani nzembo déjà umeli nzembo no ko epesa ki pété clip to ebite est-ce que na clip ndo bimisi boy est-ce que peut assurer que yo beta pe non nzembo na une très belle chanson ba tout tourner na boy non d'ailleurs nzembo boye ba robeti bien faut ba collègue non ya musala ba apprécier ngo nde ya boy pas tout solo ex soliste Salvatore de la Patria cour suprême à Wenge président Jimmy Piana Mukulu Masana pas tout solo en tout cas Masana yebité très belle chanson mélodie qui te content na un clip Masa benga les sous na biso liste ba félicitations bogelenga na otanga ngonda mundambo pour les gars mon live vraiment et partenga selenga bien ba collègue non na boulot ozomona na neti Masana nga ogi solo soliste Magic System benga ngai donc ozomona bato bazo benga na ba collègue non ba sepeli donc selenga genon na sali travail moko bien o mona ki silence nga na fandaki na ngati pour na kobanga mutu bo ay comme so mutu avandi na ye bato ba mo legele na TV et puis voilà nga na banga nani nga na mutu obangisa nga na YouTube nga na licencié na YouTube na côté lango makala ya lo wa moi na collation donc mutu ko bangisa nga lo wa kala il ta bongisa pe ta bangisa nana ko bangisa nga wana ko to tangela nga ba Ancien Testament on a silisa ba on a coupe du monde yeti le loza na YouTube yo mona na kasusu tema nga na mona na te pona ko lia na YouTube te nga sa na ba patron lo wa ba costa couleur ozo ko bon na sa ba masa na nga o mona bena ba Francis Boz international ozo mona bena do ba berado les princes des Zamunda ba Blaise Lomingo fashion ozo mona bena ba patron ba tonga ba ndakwa ba ne chapine plein de grâce monté ma perle noire donc na la pena na base moi au saradi ba patron lo bena mukendi donc la mutu moko te na ye d'ailleurs moi na sala émission aucune émission mon nga non o linga benga zoa plus 243 na kumba ngo kututi ozo comprendre to ya sala ki mendicité na télé PC formation ya groupe na yo expliquer batou et le royo sali batou ba nango posa ba yeba texte ni tozo sala mamuni tozo sala donc côté on a kutu côté on a tout ni ba di so la madi London au tout ba junior wale le félin ba expliquer qui est Mark House voilà na mutu mo so na bengi patron a décroché le téléphone mbango po bi na benga reteka pona mbata ya mbangai ba boss ba benga ngai patron pena o Raoul Mashupa ye azo fana ta musu na cité du fleuve alo Mark House to ye bo beti be scrabble ozo mbana eza bilo moko boye il faut bokimisa rabatu te bino bozo kimisa batu yango moni ba patron so ibaye ba komi ma ko bata makali go bo bino bo benga bino bo déranger batu yele rapeti le to moni ba tout bazo tela fautif le ezo ki nango bien lorsqu'on dit jet set na bino royal ko bolala ko mona jet set akala na mikolo zandenge moko te qu'est-ce qui ne va pas eza na nini zo le kana kata groupe na bino groupe na biso là groupe est très efficace tout en Angola on a profité na pesa ko de papier ambassadeur ba mbote ya trop petit na nga lelimboyi ba mbote ya trop na zo pesa yo et puis na bosa de grand patrie Serge Tata Kibokolo ba mbote ya trop et puis na bosa na te mon colonel Soba de Soba en direct d'Angola
bambote ya trop bana Luanda tout ba yambe biso kitoko na pesi bambote trop tozalaki kuna to prestaki na Atlantigo concert kitoko plein qualité sonore makambo tout dans les bons to si ça indule un monde to bimaki wa to utaki mamo ko so pepo to kimaki mba na Lubumbashi na mabele colonel Stani to ala kuna donc to beti concert kuna et puis to kena kolosi to beti donc senga to kata tourner poto zonga to ya olela grand prêtre TV na biso paix à son âme Lutumba Simaro Masia oh le padre Aza cadet ya Odemba yé muta simbi trop nango azo encadré donc orchestre la vision opérationnelle opérationnelle tina likambu ya Angola na boyokanité concert ba to moni ba imagité ba to ka faire aye loko ayete Angola et bougete ezaki nango ka le lumbu ba ganga kana ba Facebook na ba réseaux sociaux bo pesi vraiment makambu to ke jet set na kati Angola et bougete mara ba bazo tela biso tinga leke soko ya marque tourner makambu ki Angola et bougete to moni ba interview malonga tena ba journaliste et le côté papa va yokani ko yokanité ezanini yango pokani nango bozana nango Angola le kitoko dans les bons kaka to mona ki mona moko ya mukie boye alingaki asala bebiloko moko na ebisi mwana eloko zo luka awa soko lingo combat de papa Hervé tawo to sisi na Angola to na Lubumbashi ti landa biso beso na Lubumbashi ke loko tsa kodo po Angola so tena na carte ya Luanda capitaine ya mukie o combat de papa e côté na ngolo côté bon ezaka système ngo ba luka ba so base au moni bango nde bazo sala bazo luka biloko ba so base mais les padres toujours aza muto a combattre aider pour niveau artistique neza trop likolo makasi muto bonza te concerne biso Angola et les kaki kitoko ya kusakana te malgré mon débat bande ko tinda batu malgré suna conjoncture actuelle les na mboka wana pesa ki Angola tebi ke Angola za ko bouger na ba réseaux sociaux te lobami to sali bino manga bozo mono ndiyo ke c'est ça te poto yake pa na bino te to mo le ga ba chaîne normale tu yebi ke bino boko ma ko pesa makambo beto boye na makambo na bino bo vanda nanu biso lo vanda la bongo on peut bosila boza les sauces bon boza to ça Kim Jong premier zo mona fautif e bimi mbala moko luka ba jeunesse ba yebani te ça bon so ko tala nga puissance na ngamoko yo te wana soirée yo la kaboy na suyo ba makala kute okimi okadisi Brazil nga na soirée yo la kaboy biso to risque to pera bino makambo bo mono ndie bino boko ko sala ka biso bo mono bino wala soirée na jazz to ça les miso bo ko le grave toujours bino ko na ba kavulu biso de la makambo moko boye soko se bosala émission ba to je sais moi yebene te ça émission so na opesa makambo ze na lobi message journaliste mako dimine bino tout na ebise boya leke ju boya jazz kavulu boya na otengele ba to boya zero au monde na opesa makambo wana pesi mbote da Willy Mushedi na pesi mbote lobi da chichichi bola ski da Myriam Mokonzi ba tout El Lionel Kambi babi Lionel Kambi déjà le 21 juin dans la Chine wana précisément na Ngwanzu to roya wana ki mobimba ya Congo les Kozala wana nibo mesabi babi Gastino Mangala wana na Montréal na Canada ba 30 juin batubi ba yaka wana ezala kitoko babi lelo Marcaus songi déjà moni kenani nga mabe kolongoli saka bat na ba orchestre bat ba kolongwaka niko talongwaka pona yo lelo to moni ba risque matete ba longwe pona yo to musu aluna mbonde ba suspendre krapo yo chaki songi qu'est-ce qui ne va pas na combo na yo na kati ya orchestre ngamo bela yebakati mutu zo asali kamune tanga kolongo batele micro Marcaus bango bazo tala ngai omoni ngane na boye naza mutu moko boye oyo na ko contribuer na malheur ya mutu te ne tozala boto la furuté nous sommes dans une entreprise où ils ont un règlement d'ordre intérieur na ngona kati c'est-à-dire moko na biso azana ndingisa ya ko tosa oyo mibeko ya orchestre et sengi à respecter yo soko bukiango elangate yo moko obuki oyo lonaki izanga ide batu to tangeli ba kombo wana mutu oyo ngana bete dia ba longwa kuna izate a part batu bango moko et puis na ba lokosa batu mususu ba sutukela ka basi apoto na quel jour akota na nzela robundata obi anake non wana na mwana ngai wa ba ngai ona mo mutela ngai Isaac mai olobi ndeni wala o mwana ngai wa ba ngai o butsa bona papa na bango mutela ngai Isaac mai collègue na bino ya journaliste mutela kana histoire très bien tout ça là qui n'est où t'as États-Unis na aux États-Unis na vi wow la poluka on a Mauricio connaît on va où mais ça y on a ba rep
Et puis voilà, donc premier ça de toi c'est bon. C'est bon toi c'est bon tout ça là va boulot dans les bons qui toko donc on a la problème na mututé à moins que ba tout ça balonga ba orchestre là ba misusu ne ba wana maîtrise ba ça pour tout soko bandi ki jigolo siga et puis biloko ba ila ba HM wana bango ba zo mona ko loka ba yoji ya moto na bité bino boyena ki jigolo ba bango siga biso do sala ngo sega ba bailo lo ba muntu fia na ta oyela ayelo catalogue abetso biloko ba irlandais ba betaka Fredi ndongala biloko ba bera de presse de samuda betaka ba Vivienne aya na ba biloko ya page bango so na bien plan yango eza bien faut ni maga bien po otongo chief jalo momila otimi kili bango so na ba biloko wana biso tona tali soute rozo moi sa pota ye ofanda na kavu kuna osala comme le roi mécanicien et ça bilo mo ya encourager te la artiste ba ni musique siko voilà ngapa pesi Fredi ndongala na mbote na pesi sko il kamoko ya bilambango mais que lambani lokela ka problème que la mo il paraît très que président zo lambana lati yango créer la problème moi soyez là que lamba ko betali solo yango likamongo de longo sakai wana ça va na mona ngo ba manquement respect na mona ngo ba impolitesse ba président na biso baza déjà batambongo et puis bilambani na lata ba patron moi sango zo linga ba mise ba patron na biso ne baza boye baza ba patron moko boye o ba koma de relata sur mesure yo mise mulai lo ko mbele lo nga mulai boye o relate na ba président na ma soutenu beni yo maboko milai yo za mulai lo wa irondel non so bo mon ba biloko mo bongo ya biloko mo ya lokuta ya biloko mo batu ba koma ka soro orchestre longo ya bige soro lobby mabe akoso ba vi batu ba hôtel belé et après so bandi ko loba mabe batu ba hôtel afingi zuzu ça lo ba makambo omoni ke net siwe sili dernièrement auto zo amoso ina ambassade auto benga patron nga allo patron tala bazo compliquer le boye nana besoin pour pesa nga nini boye lo auto senga nini na coup de fil presa ebisi petit nga yo le gars na TV oloba ke na muta fulo za vie moko boye apesa ba mikanda o bo voyager na yo a fulo tambusaka mukili na muke yona habisa batutu balonga orchestre bon mon arrêté soko longo comme kumisa tam sous adversaire na biso ke no bat fanatique ba orchestre wana ba ko linga yo ba ko chuchuto ba ko peso production ba ko peso mituka ça sert ba ko sala yo et l'autre côté pour ba guerre to buna na bango na yo te mu to timo na bango porter na posila donc aux artistes soko moni yo tracer chemin na yo vas-y dans les bons tu fais ton travail et puis calmement les pas de représentants ngande boy atonga ba misene nenga bien boni na ni évoluer bien kinganda c'est bon félicitations on est bon vanille aux otonga kama ko tonga teza famille tola na batut so kinganda zo souffrir au bien te kinganda évoluer ça le bien kinganda évoluer bien les pas de répondre na ça na yebi qui en fonction na ndengo sans polémique sans polémique le peut tomber au chité qui déjà émission il affaire il y a pardon au frigo la 5e pardon pas venaye pas président naye ou ranson le tout monde peut na répétition ou ranson za ko yemba non ba sepeli la zamba pe nzimi pardon ya frigo la ni na moni kuzali kamo ya bien mutabandaka likambo ya pardon za ki Fabre Gas wa senga ka fali pour pas to moni pe conseil saison pas frigo la o ya sengi lisusu président naye ou ranson pardon tant que yo marque auzu yo za la pas ya oui pas frigo la mambo pardon ezo kitsa artiste belé mutabana ma pardon na mona biloko nezo simba lisuti ozo comprendre ba pardon oyo na ebité nazo ngangati nazo prophétiser nazo telaka ba biloko na senti ba pardon monsieur bande bandaki omoni yeno mona mai musuta msala na vitesse moko boy omoni tableau comme flou donc na musique nezo boy na pesaka conseil soki omoni que non yona mutu moko bo bebana ozano lisusu na problème ya ko larguer ba bombe te mala musala no ndena ba parlement ala ceux qui sont contre ceux qui sont pour abstention tout le monde est en abstention mutu yo luka o yebité relation ni en sima pour na faire chier carrière na donc yo na yebisa batebele bana bokebi ya liboso pardon on est zabo les padres atikali ko senga mutu pardon te pour asala mutu moko eloko te on se comprend mindele baloba biso les français disent celui qui s'excuse s'accuse. Donc c'est ce qui s'accuse. Donc les gars non yotan oyo reconnaître to senga mutu pardon et loro moko oza déjà fautif ganze mon angezo ba fautif. Donc bimi so la fautif les padres na zabo atika osala ma bete na kulutu na ye président na yo rason. Obi Président na yo rason. À l'époque où on va tous ces missions présentes. Il y a le but. Avec président net. Vous avez dit à président na yo. Président na biso komiso yo lugela fe makambo na moi makasi oyo sika bongo alaka président na yo sika bia fala auto oswana la fe na biso Félix sika ya fala
tika ya fa nenga fa président na yo oui wa kulutu na ngai président na yo président na ngai kulutu na ngai loko yo lingi loko na yo pona biso président za moto va koto na avion omoni mindele zongo ki Abidjan ozongi oke Cotonou ozongi oke Côte d'Ivoire ozongi oke Lomé qui président on qui président qui président faut attacher vos ceintures président na business class yo gona économique ozo seta ozo comprendre qui président ngona ba qui président bino bozo kumba awa yango bozo pesa ba mitu makasi comme ça le président dans la commune option qui présidence bino bo pesi kaka pour na repesser lengi alors bo pesa bango lengi ne bozo pesa ngona za kulutu la biso avec beaucoup de respect oh les padres pesa moi les padres bana mambo kala belé ba yemi ba fi na bango après ba 12 ans et belé même ba fi na bango après ba 12 ans on se comprend mais les padres album na liboso toyoka soki na kosi botu na yana nyoyo yebi nenga loko tselinga bianga voya mabe lelo nzambe apambola ke pourquoi nga fait soki na kosi au moins atanga ka ba vie wana album liboso boîte noire pe auteur oyoka na bengi na ya koyembela yo nzembo na ye olingaka mingi mwana 13 ans le pas d'avoir la di galfanda la di galfanda maka osomoni obi koyemba wabi vanga koyemba joyeux anniversaire na Diva Galvanda joyeux anniversaire de la part de Kim Jong première occasion vous comprenez pardon soko landi li solo langa Nathalie image batsindelinga ke no tala bino bosengi pardon na biso to salangi mabeto en tout cas so to salangi mabeto osenga so to salangi mabete et puis na rappelera batu ba yebi histoire balandela ngo bienti les padres tina nde bakendaka na ba yebi muto abanda ofinga vie maintenant comme on est babeta ngo kara babimisa les padres babimisa course moreza iti oso comprendre oyoka papa lutumba ye ba benga yo kotala bana ndenge bakoli me bakangeli yo porte bomona batu ba yela vie oso comprendre en tout cas moi je ne fais pas de crédit allez donner moi mon argent on a Bill Clinton yo mbila so yo kanga mutu te ba luka lekechu te otuna lekechu sa ni no asali boy il faut akuta on a preuve pour kanga lekechu lo rasali yango monga na otanga ka ba preuve les padres embane ba 100 kg et puis voilà emba biloko moko te oyo bino bato ba memi se course le lo sala nga bien solo lobi ba oti ko reconnaître que non les padres te ko daseki pardon ezaka reconnaissance que non tant mususu mutu to banda ko kanisa que ye mutu nenga zana za fautif muta sala biso boye alors le vérité bibi pour na moni vieux tanga so yemba alobi que non chef d'orchestre na yebisi ye boye que fait rigole à sengi pardon te alobi sengi alobi que non comment ko solo la bien OK ko solo la bien banda depuis sans interdit ko reconnaître ba 13 à 14 ans donc ezaka manzambe dans le monde les padres en la première moutute des artistes mo raza pacifique alingaka tous les vena wenge album mo te le gabo regarde Adolphe Tata Dominguez Fiona Bisso président Adolphe Dominguez et puis voilà aboka ya souverain binadama donc tous les viennent na yo bazala na wenge en tout cas ça c'est aboki banga po ba 12 ans tenir monde ba misu ba sala peut 13 à 14 ans on reconnaître fait héros biso vivant na fait hypocrisie mais ndeko na komba pardon parce que on appelle le Rose Leki na TV à 5 na sakara pardon nani mais non comprendre te bino batu basala batu mabe ole bango ba rosenga batu pardon na uto biso papa lutumba bakangela porte pe en son âme batu basenga pardon te otu bona ba biloko batu basenga pardon ni batu wana ouais sankara ngana ko banga mutu moko te moni ba komo tanga na vida bango kala ya ba komo moko na ebiso c'est des gens terrés donc depuis Diego Kao nga ba ebi nga Kim Jong na senga na bino falo pesa nga trophée mo ya mona mboka que non défenseur oyo a épaté génération tout et au kala muta simara mutu moko bazo soyelo mutu moko ko lobate ko telemela likamuti donc opération na sana zo mériter moi trophée mo ya makasi donc le roi et vraiment lobaku te moko donc trop bassé sa makasi nous on pas le gatu yo ebi puissance nga go ebi nga na bambi sa batu ba lampe top na babela bambi lampe top na babela au moins pas ba conseiller makam mais le docteur na gouvernement mususu soki na bisiko na venger batu wana na kende ko balusa dossier et uzala mabe pour dossier za ko baluka nga pe na ko kende tela muntu asanga loko sans preuve akumbanga bo na kumba ebo ko kende
le lot au monde va prêtre mo kumba na va prêtre ya mboka ba tombola ka bango zo comprendre et ça ba biloko moko boyngo lo ba kena mukile za la mbanga ya ntabandelo lo ba ba kuba donc ça ningo des années tout dans suka émission na biso Marc Rose a déjà fautif faisant a déjà na nzela a bazo betango ce ko banze mo be bimia tout na qui contrôle les autres contrôler et ko contrôler fautif te non au monde ngane la boy nana leader moko boy oyo batu ba wala zo tanga ba kombo ba patron la bango avant ba les padres pemeni ba futa mbongo donc ya muto ya na transfert ya musicien comme malora ya balle no mona sera ba pele mongo ba so ba joueur na ye zo teka ne ba joueur bala ils a fait rigoler la salle le roi en tout cas nga banga le roté pona yebi na texte na ngeleki banze mwana pola no zo tanga wana na ba titre banze mwana te et puis na ba émission na linga ngote pona yebi ke non nze mwana nga mutako ya ofana mwasi na mobali na bana ba zo tala mais banze bo tanga nga na rondi mate papa na bino fandi na mama na ndako ale lianga mbanga bambanga itubanga le bambanga na liako mbanga bilo monde ngol omoni bato nga yebiso banze bo tanga nga wana beta ya clip yo kanga na zo loba na yo omoni banze bo ba quelque soit durée de la nuit le soleil finira toujours par apparaître donc moni soleil elle aura fautif ndenge nzembo na lo bango lekengo par rapport nzembo na ngo fana mwasi no na bana boyo talente va boyo kanzembo banzembo no tangela nga muto lingata obenga na bana ndako avoyo kanzembo ko bambanga lianga bambanga biloko mo ndengwa mambango zo botela biso bangambu na bandeko na biso ba combattant que no musique na za boyo bozo boma éducation batu bozo mbi bêtise banzembo no yo encourage nga na bitse bona l'équipe ya normal boko fanda boyo o fe na mwasi na ndako na ona bana na yo bozo yo kanzembo na nga nzembo no lo bana ko tala ona bana ota nzembo na lianga banga bambanga ibilo mondengo yo fona ngotala bana impossible ti moyo zoya yo mo za conscient puis bato ba tala nga ba bige no nazo lo ba vérité donc ça bilo mondengo nte mo eleki ba chanson na otengela nga ya kopola biso benda besité pona oyemba bêtise ya bilo mo ko boya kaleleka puis bato ba sala remarque tant ba sali remarque et sengi siko il faut qu'on change méthode. Il faut qu'on change méthode. Biso nzembo na lora fautif so tali ba contenu na on a kati au monde que non nzembo mo eza nzembo mo eza normal au fa na moi sur la bana bozo yo comme on a parlé. Le monde nzembo vitesse zo kendega 48 heures à pamba. Ozo mona ba 115 000 48 heures à pamba ya moke vitesse nzembo zo kende. C'est pour ça que c'est une très belle chanson où eza en écriture il y a bien au ba doit en famille toto tano masa na mo ya kala. Michel alors que on a banné na ndako banze mono lo bamso benga na bana lo film porno ba lianga mbanga ya ko bambanga biloko mo ndengona banze mo bozo bomela biso misiko mona muto otsa chapeau na mutu okomele batu king kesere mena komba batu king akala ya mo ba king muso bima ba king sans royaume donc ya ba king moko verbal na royaume nini na musala nini ya ba bambanga lianga mbanga Chubanga, yo malaba te voyage, au moins voyage Canada. Ba voyage belé le Canada orchestre, tel que ba ministère so ba évoluer. Ba voyage muso zo mona leader azo kende, donc abaki sina mbonga biye na ye, ba ngo so la musique ba bezu, biso so la musique ba bezu. Tel que condition ba musicien po ye ba orchestre wana za munene, orchestre wana bimaka. Ba katsa ke balete ne ba koko ba loba ke no pona mona lenga mboka. Ke no zo luka au voyage ba mona muta bezu ba ngo ba bimaka. Biso dans la ministère mo d'afanda chez les parents azate ngamokune na boy donc ozo mona nga ne ya boy donc na yebite so na lobby boy et comme azo loba boy te na loba répondre la tsa bango que non musique so salango il faut avoir une tête bien faite on comprend tant ozo mbongo o na leader mo boy o azo même na ligne droite que non azo yeba que non vi ba sala boy ne biso to la coacher à part musique to zo ba conseil après ça remonte la mo mon mère boula na biso poto yo kaka à part na nenga kumbela biso père artistique toujours ba conseil moko o mona biso tisiko yo mona ra maintenance Marc Rose banda genda poto liboso ti lelo tambola ra na mutuka na nzela azala présent aza donc talaka YouTube na beti plusieurs mois na yarati mise muso akufi a luka ya wana na pesi mbote na junior o ale le félin na pesi mbote na Freddy Ndongala na poto na pesi mbote na boss Luzara de Timba d'Angola ayene choc et puis voilà retourne à des magasins au fandi bigolo belé bo yebi ngape na lire na YouTube moni ngate na fandi na nga et puis voilà nazo concentrer clip nazo concentrer studio na biso dozo sala il y a le bon mot royaka pour qu'est-ce que j'avais dit nanu esilité toi là ba clip ba Jacques Pemba et Febima ba Rossignol
ba réalité clip ya Chuluba ya Ilunga et puis clip ya Privoisé ya Nicolas Ouagadougou et robima clip ya Guy Digital inondation et robima to inondé mokili donc eza ba biloko eza biso to yebi tout ça la manière na biso ne to gérer les padres tala ba concept na inde toujours kindi ma mère chemise elle a un clip na bimité et elle a epeka l'oreille le mo elle a tant bimi batu ba yo comprendre le docteur Jeff Njadi le teta mon amour tazo bimisa ye azo lugelongi na ye ba mi se bele pe ba mona ba yebi ba moni yete so moni ba publier bon po batikali ko mona yete donc le padre mona ye le roi ma o chechumu ne mo buta mona kai va présent tout ba ya mona ka chechumu de po za présent mo ba ne ko bongona azalaki présent mo ba ne ko koma ye mo ami komi donc moni présent mi komi ye mo ebele siko bo mona le vraiment o chechumu Mobutu Kukungondu wa sabanga mdakanga kai et appelle les padres nenge akanga ki le teta na maboko que yonde le teta yango moni continuité makambo nenge salami quoi. Voilà, merci de tout bolinga le ketchu, c'est Pilarana Kevin et Panda le ketchu. Botala Congo les Ibana, Simbo Temingi Mingi Naya, Papi le roi, la carte limitée, formule Asuka, Bilanga Yabero, Nabi, na Royaume Union sur les arana gouvernement Lango, na Mouni José Ndombe, Choman, premier ministre, Junior Moussoukou, prêtre, na PC Mbote, HPR de Rosul Pikou, Bosanité, Ser Nangai, Mer Nangai, Joli Kabelo, na PC Mbote, Da Joli Kabelo, Da Chichichi, Bola Babi, Kabongo Kasongo le grand joueur Kabongo pe Edingoy et Momo Gastino Mangala na Pesio Mote Besco Zali Onos Bolinga Kevin pendant les Ketchuba na tout ya Chine précisément na Ngwazu le 21 déjà na Rosalawana na 12h déjà na aéroport wana ya Chine wana bozela Rosala belé to message ko voyager déjà peu le 20 décembre na Montréal wana na Canada équipe Mobimba ya Congo Liziba TV to Rosalawana merci tout Bolinga Kevin pendant les Ketchuba makaos moi message na yo pe na ba dédicace na bato tout batala kayo. Voilà. Message de ma soukana, ça va tout le monde. Bah, mais ça l'a mis au Bengangaï, Kim Jong, premier Kim Jong. On est à combo sur eux à beaucoup là, côté de Kendara, on va piécer Ngaï. Nous sommes du côté de Kendara, on va bouler, on bouler. Mais qui c'est à ma baie? Autorité vient de dire, et qui cité? Non, qui cité? Il y a pas de qui cité. C'est un sarro Kimia. Té, il y a pas de qui cité. Il y a pas de qui cité. Il y a pas de qui cité. Yo ti ya Tracy les années des ans biloko nya zo Tracy na eziki ya nga sika côté la photo mon like eziki ya biloko wala kala wa c'est technologie qui est bongo c'est nga ngoti c'est nga la oki poto santa zo likala tsa awa oki poto li bumeleki ça c'est la butolu à l'époque voilà technologie ne fonctionnait à l'époque. Mais faut tracer ça va faut et ça qui bokoko ya laka ozo ko pode qui bokoko ya technologie ça de comment on na photo et les wo ye nga mona ibi la bi wala Tracy mbote na ngala le véritable code ya mboka patron Costa couleur en tout cas batu tout au bazui wana bosa TV na ngape ya Willy Musheni code mondial le véritable code ya mboka ya monde etolomo mutu ya bien na société so landi sozi za kitorote merci na ya Willy Musheni fula bola la bi fula ligola ba pola ba HM na ba Zara ngana zolo ba patron so bila mituka Costa couleur le véritable code ya mboka mwana no tanga yebi ba mungala oloba yokuto côté les gatiko côté là te ngana bi ya Willy Musheni etolomo le véritable ndaso melanga bi na kendra business class etolomo yo mona yango o mona yango c'est bon mona la etolomo pe keba tu évoluons patron Costa couleur code ya mboka tu évoluer les gachou apandi makita o mboka émission là Béra dans le presse de Samounda papa na waré dans Otalanga et puis dans remixé mingi Freddy Ndongala irlandais les grands boss super boss na cadre qui toko moni place tout ça les irlandais ba le bité le roza les irlandais yo ba na Irlande de bayara ba ta Londres pe roya grand poète jipe minde roya tonto yalala Roger Moufuta de London baroza la awa Christian Konda radar pire petit nanga ya 4 zo bunda na fotif na minute tous les nganda zo silisa ayebisinga azoko kota kuna ba mandala duchesse kuna la Luxembourg on se comprend Christian Konda radar et puis na robosa te Yannick Ontario bakota ba Canada kuna ba mbote ya trop ya dada ngwa na yebisa chuchu nota tila makambu nesuwe bandi chuchu nota tila fotif en marche to simbango casque serré ka poison très mystique Carlos Colombo motema ya Bibish Kassa
vrai chéri madame na biso kitoko na ndako ya Kalombo et puis na robosana te Yannick Kayenga monnaie invisible moto ya mosolo Yannick Kayenga kende wapi Yestonga la limwe Kayenga pe limwe ki ya fonctionnera bon wana pas bala na mona atiki prostituée avant non il y a un muda prostituée c'est un homme qui se respecte à travers un bureau avant na biki na fait tanga ba classe tala ba français lo ba mi la ya long métrage Yannick Kayenga toujours au-dessus de la montagne wana bato na au-dessus de la montagne on se comprend et puis na robosa na te na robosa na te na remercier ya trop grand prêtre Pedro Pembele et puis Willy Chungu de London azotalanga ba mbote ya trop ya dadangwa bana ye muta kati ya kosakana te pona kosukuza nazo remercier kaka lisusu Carlos Kalombo motema ya Bibish Kassa bazolanda ngai Freddy Ndongala irlandais bon cadre autoza les irlandais batutu balandinga baye bage mikolo yo naza dans les bons. Merci Nayo Marcaus, merci de tout le monde Kevin et Panda Leketchou. Abonnez-vous à la chaîne Abisso ya Congo Liziba TV. Vous allez toujours voir Babi ya Papi le roi la carte limitée formule ya Souka Bilanga Hero. Babi da chichi bolada da joli kabelo. Vous allez Kevin et Panda Leketchou appelé c'est Blana bino mais YouTube oyo to retournana. C'est to tunanité. Vous allez notre TV mais YouTube et ça na ba corona ngo. Fredin Soki katana. Congo Liziba TV, pour plus d'actualités, abonnez-vous.